JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote mbote na balandinyoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci la patience, merci la confiance et fidélité. Oyo bopesa kasoda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila botika na kaka moko l'unique et le seul oyo nazalaka fierté la communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Bandeko, merci beaucoup remarquer ma lili, c'est vrai. Donc soda na bino ya poto na ye kobeti na bino li solo oyo esalinga pasi ezosala pasi mais tozali ko se rendre compte na yango te puisque faute nyonso ezali faute na biso moko ba parents et surtout nga na ye kobeta sete na ye ko condamner ba maman. Alors avant na kene musika ya kolobela ba maman na biso lelo nako pesa na numbote na sponsor officiel ya JDK mopa mokonzi soda ya poto Salon Micha coiffure et beauté 27 000 Évreux la Madeleine place Kennedy. Il y a la patrona la dame des affaires, la dame de fer, Paola Micha, Otoebi na kombo ya Micheline, Mote Bisika Bozali, na Musuminayo, Bosco Boble Njombe. Et na kobakisa mbote na ngai na Maître Alain Lyon na Argenteuil 95. Et na ko pesa lisusu mbote na ngai na papa na biso Gentini William Efonja na kati ya Suède ba mbote na mama ba biso ebele na mama na biso. Bandeko lelo na yeko telemela likambu oyo na remarqué oyo ezoleka na ba feti. Oyo ezoleka na ba feti na biso ya ba africaine et surtout en particulier ya ba congolais. Les fêtes congolaises est commis de pire en pire. Mabe koti makasi. Mabe koti makasi pona nini. Maman na biso nalobaki yango naloba yango souvent que telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Maman na biso manière vous allez se comporter na ba TikTok, na ba réseaux sociaux. Manière na bino ya kosalela makambo. Ya kobina kabina kotika ka banzoto libanda. Lelo na ba feti to komona oyo nga na nguti komona yango etindi ngai na loba puisque e komandenge wana meto za ko se rendre na quantité. Ba maman na ngai prenez conscience. Moyena tanga ba komona bino nyonso tout exacté. Mais na basi boko reconnaître ba maman oya boania o soda ya poto na yaka kobetela sete na loba ke ba maman boania, ba maman ya cerveau, ba maman intelligent
ba maman intelligente, ba maman oyo ya ba responsable, ba maman oyo ba yebi ko kipe ndaku, ko kipe ba mibali na bona bandaku, ko kipe bana, ba maman ona oyo ndenga na za ko betela masolo oyo. O ba tikali. Ba maman e balabala. Ba maman e ba feti. Ba maman e ba TikTok. Ba maman e mutakala. Ba maman e ko lakisa mipende. Ou la mabele, ou la partie intime ya moi si, c'est-à-dire que respect sa société. Et dans le bac, il a bino que, babino ko bo sala ba maman na ngai. Bana na biso. Bana ba ko fuki sabino yango. Bana ba ko copier kaka obino ba maman bozo sala. Bana ba ko copier ba papa ba ko sala. Ba papa mingi na ba feti to mona, ba ta ka ba costard. Cravate. Yango peut te remarquer le bana mingi ya mibali lelo na ba fête. Baza copier ba papa. Ba olata ba costard, ba cravate. Izola kisake bana ya mibali baza copier ndenge ba papa bazali ko se comporter na ba fête. Mais bano ya basi, bana biso ya basi ya lelo ba copier o ba mama ba salaka. Na lobaki bana ba copier ka obino ba mama boza ko sala. Lelo to monde on ba fête. Bana na biso à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans et là teliwana eza yangote. Et là, teliwana eza yangote, yangonga na yeko bete la sete de ba maman bozwa conscience. Na yeko lakisa maman mongo musapite. Na yeko lakisa mwana ya maman mongo musapite. Mais na yeko lobelande en général, oyo, ezo le kanaba feti, eza yangote, ba maman, il faut botelema, bozwa conscience, parce que ezali humiliation, ezali réputation, ya bino ba maman, et réputation, ya ba parents. Tant que moi si il y a 16 ans, 17 ans, oyo, génétiquement, le corps est déjà formé. Pour les bana oyo, biliel y en a biso ya poto, bana ba koma déjà moi na 16 ans, au kanisa moi na 25 ans. Nzoto nyo se au coca. Poitrine, ma belle, écoute le ba maman. Make-up le binga yo. Donc en fait, bana ba copier exactement oyo bino ba maman bosalaka yango bana na bino ko zongi na bino et comme itina ba fête. Alors pour les années ba maman tant bozo ya fête bino mongo déjà ba maman et là tel na bino za yango te. Ba maman bozo ya fête 90% 90% ba maman ma soutien gorge les ati. Mais yo tout n'a pas mais c'est poto. Comment se fait-il que ma maman 90% mobima bana ta soutien te. Au moins na kango ndenge nini. Mais bande ko ngai. Tant que va fête. Ba misu na biso oyo, est-ce to ba aveugle? Ba maman obo olanda ngai. Ba papa obo olanda ngai. Est-ce que ma maman le besoin ya lokuta? Vous allez comme on a osé kana ba fête. Ma maman bino mole besoin na ba fête et là tel na bino ya beauté. Maman mukolo. Alati peut-être robe ya kitoko mais robe ne soana ba pasola ti et comme côté ya tondolo. Bande ko ngai. Mi pende maman nyoso libanda. Mi susu omona asali onka bongo ajipe moi ba collant ya mi cousse on ya mi kie ba culotte on ya ba collant alati mais mi pende nyoso libanda na likolo ku koloba na ote soutien zate mabele nyoso ezo monana mi tue mabele nyoso za ko monana wana ba maman de baza ko ya fête. Alors tant autant est-ce que bana na bango l'air bazo kota na ba fête oyoki somo et là on a comme ça pas nzambe le nzambe merci africain a la mentalité
oyo ba mindele bazaka na yango ya ko enleva ka bana ya batu ya okenda ko violer bango ko bomaka bango. Dieu merci Africains na cerveau wana te. Mais tozo mona lelo soki lelo ba papa gigolo ba papa auto benga ba Mario oyo bino ba mama to lo ba mama oyo ba zoba boko loka na bandaku bazoyaka ko swaka bana bazoyaka ko viola ka bana bandaku tout simplement parce que ezaleli na yo maman et affecté mwana. C'est-à-dire maman lui ko tika nzoto libanda mingi et mwana komi ko sala la même chose et papa oyo soki na ndaku gigolo aye abandi ko profiter pe na yo abandi pe ko profiter na mwana pour la nini accoutrement, ce qu'on appelle en français accoutrement et ça un côté pino ba maman de bozali ba responsable ya bana yo maman de mutokolo bana mwana eloko eza malamu te keba attention ezola kisanzoto keba mokiyasu malamu te. C'est votre travail les mamans. Ba maman na obeta c'était besoin conscience. Mabe koti makasi. Na ba feti bana na biso ba osala. Bisala sala, bilata lata. Ba make up mo boye ozo comprendre te. Oyo mwana ya kingandi to mwana nani ozo ba soute. Alors bana na biso so na lobi bazo copier ba maman et comité na accoutrement. C'est-à-dire que bana bazoya ba fête Boli bisala ibana bazoya ba fête trop sexy. Trop sexy. Alors, moi, j'ai 16 ans, il y a 17 ans et 18 ans, ma maman, mon a qui est là, et là, t'es liwana. Oh, yo, ban, nabiso, bazo, y'a ba fête, il est là. Banzo, aussi est formé. Et c'est formé déjà. Maman belle, c'est bimi. Misu, surtout, ma belle, elle est qui à maman. Mais, ma maman, pour le petit cabane, bima, sans ba soutien-gorge. Ma maman, vous avez dit que vous avez un soutien-gorge. Attaquons de grâce, il a sexy en haut. Est-ce que vous avez une image de malam? Est-ce que vous avez une malam? Moi, j'avais 16 ans et 17 ans. On l'a attiré, ban à Ajnae, on tirer ma coco. Ako ko tirer ba tata minene ba papa minene na kati fête. Na kenda ki fête moko boye. Pour na kenda ba fête té. Na kenda ki pour na kenda ko accompagner ndeko moko aki na besoin de voiture. Alors, na vandi na tali ba jeune fille ba okota. Ndeko na lobi na ngai. Soda poto. Ozomona makambo naza komona. Boyo ka question hein. Soda poto. Papa. Jideka. Ozomona onga naza komona. Ngabi ozomona nini? Abi me talabana oyo. Talabana lelo. Ngazo ngise les réponses na bina. Mais maman na bango bavandi wana. Maman na bango bavandi wana ba komona o bana ba osala. Bazo occuper na bango ti. Quelle mère, quelle fille? Mais c'est pour toute la jeune fille. Ma belle nous sur libanda. Au Kabola Masanga. Ma belle nous sur libanda. Soutien-gorge Zake. Mais pende nous sur libanda. C'est-à-dire que. Quand vous comprenez, ma maman, c'est votre travail. Et vous les pasteurs. Je m'adresse aussi aux pasteurs. Ma pasteur au besoin d'Angaï, s'il vous plaît. Vous avez conscience. Et pour nous, il faut commencer par les parents, les mamans. Parce que maman, qui va faire la maman, la fête. Nani bana, ba copier te obino maman, vous avez binaka binaka na réseaux sociaux, vous avez binaka. Yango to mo remarquer ce que bana na bino ko binaka binaka.
Les jeunes filles mingi, il y a pas congolais. Les jeunes filles congolaises aujourd'hui, par contre, combien de les réseaux sociaux. Le coup la gaba maman na bango. Et bolingi te toloba. Nane obeta sete. Ma pasteur, il faut aussi la moussa na binopé. Il y a éducation. Vous n'êtes pas seulement des pasteurs pour la côté, mais vous avez un pasteur Oyo, vous pouvez participer, collaborer dans l'éducation, il y a bandimi, à travers ou au travers, la maman, pour la maman, il y a une église. Ce qui est bien, que ma maman, portez-vous bien. Attention, il faut faire attention à votre accoutrement. Et parler à vos enfants. Ma jeune fille, elle est là. Il faut pas y avoir bon respect. Banga, bonjambe. Voilà. C'est votre travail, les parents. Mais ce qui est bien, maman, déjà, respect zaté. Comment voulez-vous que Banaba Zoua, se faire respecter? Donc, nous avons risqué que dans les années à venir, Banabiso Oyo, il y a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Barobala peut être traité. Pourquoi? Barozora va zémi avant. Donc, on a poussette avant qu'on soit un mariage. Et je pense que le mariage, il y a sauté. Parce que, les jeunes garçons et la génération de Bango, Barolinga, Bango sauté pour parce qu'on a déjà nous autres Libanda. Parce qu'on a Bango TikTok, Bango copine le maman na Bango. Respect ça. Donc, Bana on a mingi ba comme kaka. Batata mikolo bazo profiter na Bango. Moi na vie baby. Moi je vous dis la vérité, je vous dis vrai. Oya okwa nga te eza problème na nga te. Na zone ba ona komona. Batu mingi ba komona yango me moyeba loba yango eza te. Nga na mo lobeli. Nazali analyste. Je dis vrai et je dis ce que je vois. N'a pas inventé les camomos pour leur faire plaisir. N'a pas bête à c'était, n'a pas bête à ma toi, n'a pas maman, surtout les mamans. Une femme sage bâtit sa maison. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bande ba maman nanga ibile bobota kabiso, bomema kabiso 9 mois na libumu na bino. Boyebi pasi ya kobota. Et c'est la vie ou la mort. Donc, tant que vous avez biso, et ça peut être normal que tout y a que ça ne va pas. Bon éduquer bana, bozon sabana nzela, botelem la kabana tant bozo bima, boke de ba fête, boke de ba soirée, boke de ba anniversaire, bana baza ko lata ma belle mingi ko le route ma maman. Et tout ça, ma maman bo vanda, bo tala, bozo no bata ité. Alors, nous avons mbela, nous avons maman nangai, maman na biso, vous soyez conscience. Et nous avons dit tout c'était le pasteur. Le pasteur ya malamu, ya malamu nous bien. Pas les pasteurs cravates, les pasteurs de luxe, les pasteurs de voyage, les pasteurs bandaku, les pasteurs pédophile, les pasteurs profiteurs, les pasteurs escrocs, les pasteurs blablabla, les pasteurs sexologues. Non, je ne parle pas de ces pasteurs-là. Je parle de pasteurs au bazar, dans le cerveau, les pasteurs au baébi. Qu'est-ce que c'est la vie aujourd'hui? Comment éduquer le peuple? Voilà ma pasteur, on a dit que la c'était en Ghana. Boyebi ça va maman. Ma maman, bota la cabane, attends, bon, qu'elle va fête. Bien, ma maman, déjà, faut vous un exemplaire. Parce que maman, sont exemplaires. Moi, on a un exemplaire. Moi, on a un maman. Mais ceux qui ont maman, on a un exemplaire. Biburiki, yo mon collègue, déjà, yo, déjà, mon boulou. Ma belle, sur libanda. Mi peine, sur libanda. Soutien gauche, c'est ça, moi, on a un oh, yo, sali. Et on tourne le ban, on TikTok, presque dénudé, presque TikTok sur libanda, parce que ma maman a TikTok, quand on tourne sur libanda, tolembi. Alors, vraiment, merci d'avoir vous partager l'émission Oyo, et surtout, tous s'abonner à la chaîne Nabino, Ezali, na combo ya JDK
Mopao TV. Au s'abonner et ça gratuit au fêlé. Et na kosuki sa kopesa mbote na fidèle fan fidèle ya JDK Mopao mokonzi soda poto Patrick Koulosa na kati ya Arpajon na 91 na département ya Essonne. En tout cas merci na fidélité na yo et merci na partage, merci na nyonso oyo za na yango pona soda na ya mikili et na kobakisa Anita Molembek. Merci na ba engagement na yo, na ba courage, merci na ba félicitations na yo, na ba compliment na yo, merci na ba encouragement nyonso, merci na ba conseil na yo. En tout cas vraiment nzambe ya lola apambola yo. Et na koyebisa na Géry Lubaki na maman Louise bino botika kasoda ya potote na kati ya mboka Bruxelles, nzambe ya lola apambola bino. Et encore une fois merci na Alexis Koubat na kati ya Creil na département ya l'Oise 60. Et na pesi aussi mbote na mama BN Ngonga officiel, mama bienvenue mwana ya Yolo na kati ya Royaume du Maroc. En tout cas ba mbote ebele, sans oublier oyangai Petite Akati NK Nelka Junior Neymar JR na kati ya Royaume du Maroc. Petite Avienne ye pena donc soda ya poto nzambe apambola yo ma sister, merci beaucoup. Et na kosukisa na bana nyonso ya Évreux na Normandie. Vous s'abonnez na chaîne ya soda ya poto bana ya Yolo nyonso, Yolo Nord, Yolo Sud, bana ya Dallas beaucoup la kae. Vous s'abonnez bino nyonso tout oyo bolika soda ya poto. En tout cas merci na kosuka na nga awa tokomi na prochaine émission ya boye. Yabo Zalate, ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.